remerciements soient rendus au Seigneur. lokumu mpe masanzolo ezonga na nkolo na biso biso toyokeli loba moko oyo etuti biso vuma na mitema yango ezali kolakisa biso lokola talatala na miso na biso na ntina ete tokoka komona soki biso tokoti na etumba oyo ya molimo. boyebi ete mondimi moko azotuna moningani mosusu ye lelo ozwi etumba abi ngai te nyonso eleki malamu. Mpe mosusu atuni ye motuna yo okutani na moyini te yalobi ngai te kasi mosusu ayebi ete yo ozali kotambola na nzela moko na moyini. yango ekoki kozala mpe lolenge moko mpona biso biso totiami na bitumba moko ya molimo mpe soki biso nyonso tokoki kozala na bokebi je vous le relis. wana ngai nakoki kotanga yango lisusu ta mosusu tokoki koyoka mawa na mitema wana kotalelaka makomi oyo Seulement 2 versets pour vous montrer. Tokozwa kaka biteni mibale. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Na Éphésiens chapitre 2 na verset 6. En Christ Jésus. Kati na Kristo Yesu. Il nous a ressuscités ensemble. Ya sekisi biso elongo. Pe ye amemi biso tovande longo na kuna na bisika bileki likolo. Biso kokanisa ete lolo ezali na se. Nous avons été transportés dans le monde tomemami kuna na et nous sommes entourés. Pe biso tozingami na oyo ezali moi. Qu'avons-nous encore lu? Totangi lisusu nini na oyo ezali kuna na mipepe na Éphésiens chapitre 6 au verset 12 na verset 12 pe biso totangi ete Éphésiens 6 verset 12 Éphésiens na chapitre 6 verset 12 on a biso zali komibundisama na msuni te pe na makila te kasi kuna na oyo etali mikonzi ya milimo mabe du monde des ténèbres oyo bakonzi ya milimo oyo ezali na mulili milimo oyo na kanda makasi kuna na bisika oyo ezali na likolo na mipepe biso ezali koloba ngo lisusu na nini na lolenge mosusu oyo likomi mosusu elobi na biso ete biso tomemami kuna na lola na mipepe na nzela na Kristo misusu balobi ete biso totiami katikati na etumba mpona kobunda na baoyoyo bakonzi oyo bazali kokunza kuna na mokili oyo na molili milimo oyo ya mabe koleka ya kanda oyo ezali eloko biso tokoki koyebutya na mutu mpe tokoka kososola yango nyonso ezali te kotambola malamu kasi biso tozali koloba lokola nkolo na biso akomi biso batie biso na etumba moko batie biso na bitumba moko monene ebongi na biso tokoka kozala na bokeyebi tokoka koyeba ndenge nini mpe ntango nunu moyini alingi kokunza biso tokokamba biso. Et s'il y parvient awa toki tozali komona ye azali koluka ndenge nini akamba biso to akunza biso na ntina ete biso tokoka lisusu koyeba te biso tozali banani toza sous contrôle na biso te elembo ya moto oyo ye akunzami na milimo mabe yango yebanaka kaka moto wana akoki kozwa lisusu contrôle na ye moko te mitambola na ye moko te ye abungisi oyo ezali mayele na ye mpona ete ezali nde bokonzi mosusu to nguya mosusu yango nde ezali kotambusa ye. Ne transposons pas seulement ça sur les autres, mais posons-nous la question. Chacun personnellement, te kasi moko na moko mituna mkati na ye oyo lolenge nini nkolo azwi bukonzi na ye katikati na ye katikati na bomoi na yo. Nous avons déjà vu biso tomoni makambo ebele ndenge nini nkolo wana ye azalaki kosala mosala na se oyo ye abengani azalaki kobengana milimo mabe mikolo nyonso
sans que les yo démons kukai koye soient epai na ye chassés. te soki milimo mabe ebengami Car le te diable ebengami kati na yo te mpo nete moyini s'est en quelque sorte emparé de chaque être humain. ye azalaki kosala to akunza mutu moko moko na se oyo. Le fait de faire parfois l'impression pieuse ntango mosusu lors ozali d'une kosala conversion ne sert à lokola rien. yo ozali na bonzambe Il ntango faut yo qu'il y ait une obongwani yango eza na libération ntina moko te intérieure. kasi bongo ete kokangolama moko eutama katikati na yo Et cela kokangola doit moko ya elimo être une yango expérience ezali et une libiko œuvre moko de Dieu. mpe ezali Amen. mosala na nzambe Pas amen seulement un enseignement ezali kaka elelakisi te ezali kaka te kobongwana epai na nkolo kasi ezali libiki Alléluia. okoka Pas kobika seulement la oyo délivrance, ezali parce que c'est kozonga na écrit, nkolo mais une oyo ezali kaka kokangola te délivrance mpo na yango ekomami kasi kokangolama moko expérimentée, oyo yo obiki oui, oyo yo complètement détachée de toute chose. oyo ekabwani na makambo nyonso Frères, mpe biso nous bandeko recevons de telles paroles. biso ntango tozali kozwa maloba ya ndenge oyo na Nous se sommes oyo alors confrontés à Biso, la très grande tâche, responsabilité de poursuivre tokutani le na service eloko du Seigneur monene esengi na biso ete tokoka kosala kaka mosala na nkolo mpo nete et nous biso mettre à la tokoka disposition de Dieu komitia vraiment afin na qu'il esika puisse ete aider et tomitia na intervenir position na là nzambe où il y a na le ntina ete besoin. nkolo akoka kosala mosala ne ntango Nous biso l'avons aussi tozali na bosenga na ye biso Pour tolobi agir sur makambo la terre, mingi Dieu mpo na kosala a na se besoin oyo de pieds pour nzambe azali marcher. na posa ya makolo mpo Il na a besoin atambola des mains aza na posa ya maboko qu'il peut poser sur les gens. ekoya akoki kotia likolo na Il a bato besoin d'une bouche par laquelle il aza na peut posa ya parler. monoko Dieu mpo a nete ya besoin koka des koloba membres vivants dans son nkolo azali corps na de posa ya Jésus-Christ, matambe dans oyo le ezali na corps de bomoi Jésus-Christ, na pour kati na nzoto na poursuivre yesu son kristo ministère. mpo na C'est kokoba pourquoi le mosala na Seigneur ye a dit na ntina à yango chaque nkolo fois, alobaki sans ntango exception, nyonso à wana chaque na fois ntango qu'il a nyonso ye envoyé, azalaki koloba ntango ye azalaki que ce kotinda soit baoyo ya avec ye les 12, ezala na baoyo bazalaki que ce zomi na soit pour les mibale 70, ezala to bazalaki ou pour la 70 mission d'envoi général dans to Marc ntango chapitre azalaki kotinda 16. bango À chaque nyonso fois, kuna il na a mark dit, chapitre prêchez 7 l'évangile, ntango nyonso akoloba chassez les ete démons, tenga ye asango guérissez les malamu malades. benga na milimo mabe mpe ebeli etika ete babiki babela Toujours une partie de la yango ezalaki mission, oyo l'envoi kiteni na que le oyo Seigneur a nzambe donné. azalaki kopesa bango komu na kati na Et nous mokumba na savons bango qu'il existe des démons mpe biso toyebi ete qui eza na provoquent milimo une mabe maladie, oyo bazali qui rendent komema aveugles, qui rendent bamaladi sourds, qui bazali rendent kosala muets. ete bato bayoka te bamonaka pe Le te Seigneur a chassé de tels démons nkolo abenganaki milimo et mabe les ya gens ndenge wana ont pu parler, mpe bato babandaki so ont pu koloba voir, misusu bazalaki ont pu komona entendre. mpe bazalaki koyoka Il y a un passage ezali na qui likomi m'a frappé moko tout à l'heure oyo totinga na motema dans Luc kala mingi chapitre te 13. na Luc chapitre 13 Là, il y a une femme wana ezali na mwasi moko qui avait un esprit d'infirmité ye pendant 18 azalaki ans. na molimo moko ya bukabuka wana depuis mbula Nous dirions, 18 mpe biso tokoloba ete oui, iyo nous avons de la peine pour cette femme. biso tozoyokela mwasi Elle, ya boye mawa elle n'est pas en très bonne santé. ye azali na sante na ye ezali malamu te Il était kasi question d'un awa esprit ezali d'infirmité. molimo Et moko nous ya tous, bukabuka nous ne le remarquerions même pas. wana biso Nous tozali dirions komona simplement, yango bon, te kasi biso tozali d'accord, koloba cette kaka femme solo n'est pas mwasi vraiment en oyo bonne santé. nzoto na ye ezali malamu Mais te si on lit ici dans Luc kasi 13, soki verset totangi awa na 11, Luc il est 13 na dit, verset 11 il y ekomami avait ete justement une femme qui ezalaki souffrait na d'un mwasi esprit moko azalaki d'infirmité depuis 18 ans. nyokwama na molimo moko ya bukabuka Elle depuis était 18 ans incapable mpe de azalaki se na redresser makoki te correctement. ya kotelema mpo nete ye azalaki oyo ya ngumbama Vous pouvez lire toute l'histoire. bokoki kotanga lisolo Si nyonso vous avez la Bible devant soki vous, bozali na ou biblia ya plus liboso tard à na la maison. bino to bokotanga yango kuna na bandako Et le Seigneur mpe a eu nkolo pitié de cette femme. ayokelaki mwana mwasi oyo Il lui mawa donne l'explication suivante mpe apesi au ndimbola verset boye 16. kuna na verset 16 Verset 16, na verset Luc 16 na Luc Mais cette 13 femme, kasi mwasi une oyo fille d'Abraham, ye azali mwana que mwasi na Satan tenait abrahamu lié depuis oyo satana 18 ans, angumbaki akundi kobanda mbula mwa ne 18 devrait-elle pas être libérée ebungaki na de biso ngai ses teke nakoka chaînes kokangola le jour du ye sabbat? na oyo minyololo na ye mokolo na sabata Qu'est-ce que c'était?
yango ezalaki nini? Un esprit d'infirmité. Molimo moko ya buka-buka. Et c'était un esprit de ezalaki Satan. molimo moko euti na satani alokola euti ekomami awa ete Satan nde akunzaki ye uta 18 ans. Et le Seigneur dit, Mpe Nkolo alobi na verset 16, mwasi oyo une fille d'Abraham, oyo vraiment mwana mwasi na Abraham oyo mwasi mais Satana azalaki kokunza unda depuis 18 ne ans devrait-elle pas être akokaki te libérée kokoka de kokangolama ses chaînes le jour du na sabbat? baoyo oyo ezali minyololo na ye mokolo na sabata. Ils ont directement commencé à le Mpe critiquer. bato babandaki koyimayima mpona nini ye abikisaki mwasi wana Peut-être mpe lisons asungaki ye. le verset 12 et le Tokwa verset kotanga 13. verset 12 na verset Verset 13 na 12, verset 12. Lorsque Jésus la vit, Wana ntango il Yesu amoni l'appela et ye lui dit, mpe femme, abengi ayebisi ye mwasi ye tu es délivrée yo de ton okangolami infirmité. na oyo ezali buka-buka na yo oyo liloba moko ya ndenge nini Femme, mwasi tu es yo délivrée de ton okangolami infirmité. na oyo ezali buka-buka na yo Bien. solo Où est ton infirmité? Où est kasi mon yo infirmité? buka-buka no ezali wapi buka-buka na ngai ezali wapi epai nini ngai nazali kotepatepa epai nini ngai nazali kotambola malamu te epai nini ngai balingi ngai basinga epai nini yo balingi yo basinga lelo Nkolo azali koloba no mobali to mwasi lelo yo obikisami na oyo ezali buka-buka na yo yango nde Nkolo na biso lelo oyo etali moto na moto mpe biso ozali kaka na bosinga ya kondima kaka mwasi yo okangolami na oyo ezali buka-buka na yo mpe ye atelemaki mpe ye akobaki na nzela na ye. Amen. Et les hommes pieux se sont irrités. Mpe bato bazalaki kokanisa ete baza bato na Nzambe bango batombokaki mpe Nkolo ayebisaki bango il leur a dit mpe ayebisaki bango oyo nyonso dans la ebongaki. deuxième partie du verset 15, Na kitenda mibale na verset 15 alobi na bango ete verset 15, na verset 15 hypocrite, bino bato ya bilongi est-ce que mibale chacun de vous le jour du sabbat ne détache moko na pas bino mokolo ya de la sabata crèche son ye œuf ou son alongolaka âne mokumba pour le mener ya à l'abreuvoir? oyo etali ngombe na ye te to mpunda na ye te mpo na mema ye akende komela mai Plus apte à s'occuper des bœufs wana omoni bafariseo bango bazalaki makasi ils ne mpo na reconnaissaient pas la kosunga volonté de Dieu, banyama la chose de Dieu. kasi bango bakosunga bato te mpo bango bazalaki koyeba te na oyo ezali makambo Même na ce qu'ils Nzambe devaient faire le jour du sabbat. ata oyo bango Ils bakokosala savaient mokolo ce na qu'il fallait faire, sabata même pour les bœufs. bango bazalaki koyeba Mais nini akokosala ils mpo na savaient pas bampunda banyama na bango ce que Dieu avait prévu pour kasi les hommes. bazalaki koyeba te Ils se sont eloko nini irrités. Nzambe abongisaki mpo na bato Mais nous kasi avons bango maintenant, batombokaki grâce aux paroles d'introduction, ont kasi été wana kotalelaka confrontés liloba à oyo cette ezalaki tâche. na ebandeli Et nous tokutani na devrions être makambo honnêtes oyo avec nous-mêmes mpe bongi na biso et ne pas nous tomitala tromper, biso moko mais nous tokomikosa examiner, te nous demander, moko na moko Seigneur, azonga kati na epai aloba ete Nkolo où y a-t-il dans ma vie esika nini une na bomoi chose na ngai à laquelle eloko le moko diable epai peut nini exercer son moyini influence azali kosala ete akoka kozwa ngai akonza afin ngai que na nous ntina puissions ete être libérés. tokoka Car kokangolama cette femme mpona ete mwasi en a fait oyo l'expérience. ye abisalaki libiki Ce qui me na frappe ici, makambo oyo c'est ezali le fait que kotutanga le Sauveur makasi ezali ete Nkolo a dit cette femme alobi ete mwasi oyo est une fille d'Abraham. azali mwasi Amen. moko na mwana na Abrahama. Amen. Cela signifie qu'elle était déjà choisie yango par Dieu elakisaki ete comme Nzambe Abraham aponaki ye et destinée uta à kala avoir lokola part Abrahama aux mpe ye promesses. abengamaki na ntina ete Amen. akoka kobika bilaka. Bien sûr, Amen. 18 ans, c'était long. Otalaka ete mbula Mais ces 18 ans yango ezalaki makasi Se sont kotikalaka 18 arrêtés ans le jour na et pasi l'heure kasi où yango elle esukaki a na rencontré mokolo le mpe na Seigneur ntango Jésus. ntango ye akutanaki na nkolo na biso Yesu Kristo. La chose n'a pas duré encore 18 ans. makambo Pas ewumelaki un seul jour lisusu de te plus. to mokolo Les mosusu 18 koleka ans oyo étaient mapasi oyo ya terminés 18 ans yango jour, esilaki l'heure na ou mokolo mpe na l'instant, ntango oyo à mpe na l'instant ngonga où wana elle a rencontré ye Jésus. akutanaki na Amen. Yesu. Amen. Il en va de même pour nous. ezali lolenge moko na ntina na La biso chose doit s'arrêter. oyo ezali Comme makambo oyo une ezosala biso personne mpasi ifo esuka
na ntango kaka yo okutani na Nkolo. Amen. Et c'est ce à quoi nous aspirons tous. Yango nde pa ine biso tozali na elikya. Parvenir jusqu'au Seigneur. Kokoma tie pa Nkolo azali. Amen. Et si nous devons le faire comme les 4 hommes qui ont ouvert le toit pour faire descendre leurs amis devant le Seigneur, afin qu'ils prononcent la parole et que l'homme soit secouru. Dans Luc chapitre 18 et 19, on trouve également la description que le Seigneur a aidé. Au chapitre 18, verset 40, il est dit, Jésus s'arrêta et le fit approcher. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, verset 41, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus répondit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Verset 43, aussitôt, il recouvra la vue. Ye afungama miso ne fungamaki pe yabandaki kolanda nkolo na kokumisaka ye pe bato oyo nyonso bazalaki na esika wana bango bazongisaki matondi na Nzambe na nzela ya koyembaka. Amen. Moto oyo a saisi l'occasion que Dieu lui a donnée. L'occasion Nzamba pesaki ayebaki te nkolo ifale taleka esika wana pe bongi na biso tokoka kosimba toprofite na lisanga moko po ete Nzambe azali kotala kaka te tozala bongo kasi apesi biso liloba na ye alingi kobikisa biso alingi kokangola biso alingi kosala lisusu oyo asalaka mikolo eleki wana ntango nyonso ezali na botina na yango wana ntango biso ezali kosangana na nkombo na ye mpe tozali koyoka liloba na ye na kondima mpe biso ezali na kondima ete ye akokokisa liloba ne kati na biso. Yesu entendit le cri. Ayokaki mongongo. Il est le même aujourd'hui. Yazali lolenge moko lelo. Il doit entendre le cri de ton cœur et du ayoka mongongo ya kolela na Dieu n'est biso. pas mort et n'est pas Mitema na sourd. biso. Et Dieu vit. Nzambe azali na bomoi akufate. Moi, qui a créé la bouche, Bete ngai mutu nasali ne munoko. parlerai-je pas, Etenga na koloba te pe na koyoka te. Mongongo na Dieu veut bino. entendre. Nzambe alinga Dieu na posa veut yoka répondre. mongongo na bino. Aya na posa Il ya parle na. avec des mots. Kasi ezali te na maloba. La promesse, Et la dans la carte. parole, il y a la promesse. Kati na liloba ya Il elaka ezali. répond en acte. Kasi Il ne ye se azali répète pas, mais il fait kozongisa. ce qu'il a promis dans sa parole. Kokokisa oyo ye alobi na Verset liloba na 40. pe. Alaki biso na liloba na ye. Na verset Jésus 40. s'arrêta Yesu atelemaki et le fit approcher de lui. pe apusanaki pembeni na ye. Quand il fut approché de Pe lui, ntango apusanaki pembeni na ye, Jésus lui demanda, Yesu atuni ye. que veux-tu que je fasse pour Olingi toi? nini nakoka kosala na ntina na Si on yo? nous posait aujourd'hui Soki cette question de batuni biso manière lelo personnelle, motuna quelle oyo serait moko moko notre na réponse? biso eyani Quel kozala serait nini? notre souhait? Posa na biso ekozala nini? Yo kolobela nini lelo na Que nkolo? veux-tu lui dire aujourd'hui? Yo kolobela nini Nous sommes lelo oyo? réunis ici. Biso tosangani na esika oyo mpo na La kobondela. prière signifie parler à Pe Dieu. kobondela elakisi ete yo koloba kosolola na Prêcher Nzambe. signifie Dieu nous parle. Et la Kote prière ezali ete signifie Nzambe nde azali nous parlons kosolola à na Dieu. biso kasi na Que nzela ya mabondeli veux-tu biso que ezali je fasse koloba na Nzambe. pour toi? Nini olingi ete nasalela yo wana Que veux-tu de motuna moi? yo olingi nga nasalela yo nini? Ayebaki ete moto oyo azali moto amonaka te kasi ye azalaki na mposa ete ayoka na Ce que nous monoko na croyons ye du cœur, po biso ezali kondima ya nous mitema na devons biso le confesser ebongi na de biso notre tokoka bouche. kotatola yango na monoko Et na alors, biso wana nde cela nous sera accordé. yango nde ekopesamela biso. Verset 41. Na Il verset répondit, 41 Seigneur, ye alobi nkolo je voudrais recouvrir la ngai vue. nalingi namona Amen. lisusu amen. Pas de longues conversations, pas de Ezalaki masolo questions milai posées. milai te mituna Rien du tout. ebele te eloko moko te Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il n'y a eloko pas nini dans ezali ta na vie? Et ainsi de suite. kotambola na bomoi na yo Verset te. 42. Jésus lui Na répondit, verset 42 recouvre Yesu la vue. alobi
tikete miso no efungwama. Quelques mots. Et tout était accompli. Pe na mwangu nga moke nyonso to esalamaki. Yesu Kristo abongamaki te azali lolenge moko. Pe nazali koyebisa bino soki biso mpe tokondima biso mpe tokomona nkembo na Nzambe. Mpona nini tokoka te kobanda kondima uta na motema na biso mobimba lokola likomi elobi ete nkolo azali kati na biso kokokana na bilaka na ye. Mpona nini azali kati na biso ete atala kaka biso boye ndenge nini biso tozali kokitsaka mapaka na biso ete tozali komonaka bato oyo bazali malamu mingi to ye azali wana mpona ete akwa kotia kondima na kati na biso mpona ete lilobo biso toyoki ekokisama ete biso tozala ba oyo bazali batatoli na oyo ye azali kosala kolo ye nde alobaki loba oyo ete tika ete miso na yo efungwama mpe alobi ete kondima na yo ebikisi yo amen na kokwasa ye amonaki lisusu mpe ye alandaki nkolo wana ntango nkolo asungi biso nde tobandi kolanda ye moto oyo nyonso azali na kokutana moko na nkolo ayebi ete ayebi eloko nini nkolo asalaki mpo na ye mpe moto wana akobanda kolanda nkolo na ntango wana banda kotambola na ye elongo. Na verset 43 na poasa ya miso nefungwamaki mpe abandaki kokende kokumisaka Nzambe. Moto oyo epai nini Nzambe amonisi nguya na ye ya kokokanga ye lisusu te ya kokumisa Nzambe na ye mpe bato bazali zingazinga na ye o babiki makambo wana bango mpe bakokanga monoko na bango te bango mpe bakozongisela nkolo matondi te soki na pokwa oyo Nzambe asali ata eloko moko malamu ya moto moko kati na biso kaka moto wana ezali nde ye kasi biso nyonso tokokumisa tokoyembela tokonetola nkombo na biso mpe tokozela mpe nkolo akoka kokokisa liloba na ye ata na oyo etali kozongisama biloko nyonso biso tozali tambusu na pasi mpo na kondima mpe biso tozali kotia elikya na biso mobima na nkolo te mpe ntango wana Nzambe azali nkolo azali na mwa kanda kotalelaka biso mpona ete biso tozali kopesa ye vraiment elikya na biso mobimba te tambusu na nkolo boyo etali ngai tambusu yango ezali ndolenge moko te mpo na bino mais na Luc chapitre 19 tozali komona ete oyo ezali lisolo ya kala ya Zache nani yango ayoka yango te bato nyonso bayebi yango wuta bomwana na bango kasi ezali kotota biso ezali ete nkolo amoni motu mpe abengi ye mpe alobi na ye Zake kita sala mbangu kita mpona ete bongo ete lelo ngai na koumela na ndako na yo leo ezali na makasi ngai na kokota katikati na yo oyo ezali na makasi lelo ezali mokolo na yo Zache lelo ezali ntango na yo ngonga na yo tambusu na koleka lisusu ate kasi lelo oyo ngai ebongi te nakota na ndako na yo lelo oyo esengi ngai nafo na vande epai na yo mpe Zache akitaki na bombangu mingi mpe yayambi ye na esengo mingi na ndako na ye kuna na verset 7 kasi baoyo nyonso tu bazalaki zingazinga bango bandi koyimayima na mongongo makasi mpe bazali koloba yakei kovanda na ndako oyo ya moto oyo azali moto mabe. Amen. Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Makambo bongwani te même na mokolo ntango na biso lelo ezali mpo na Nzambe te ata mpo na bato te kasi nkolo azali koya epai nini ye akoki kovanda mpe azali kobenga baoyo nyonso to akoki kobenga bana basi nyonso ya mibali mpe ya basi ya Abraham baoyo nyonso basingami mpona komona nkembo na Nzambe ye azali kobenga bango bazali koyoka kobengama na ye mpe bazali kolanda ye bamisusu
Ils ont un jugement dans leur cœur. Bango bazaka kosambisa mande na mitondi na mitema na bango. Comme il est dit ici. Pe lokola ngo ikomami awa. Et tous ceux oyo qui nyonso l'ont vu. bamonaki ye. C'est bien que tous ne l'ont pas vu. Kasi ezali nde miso bango nyonso bakasi oyo nyonso bamonaki ye mpe bazalaki koyimayima na mongongo makasi so bazalaki kokosala yango na kobomana kasi awa elobaki ete bango bazalaki koyimayima na mongongo makasi mpe bango balobi ete ye akoti na ndako na motu moko oyo azali motu mabe motu azali na sante malamu baza na posa ya bamedecin te nganga te bango bakosala ete bato mosusu bakoka bakoma mokubela kasi bato babeli bango nde baza na bosenga ya nkolo ezali nde mpo na bango nde yayaki na verset 7 baoyo nyonso bamonaki babandi koyimayima na mongongo makasi ye akoti na ndako ya moto mabe yo kanisi ye yayaki mpona ya nini akende mpo ya bato malamu oyo bazali kosambela ye oyo bazali kotalela ye na ndenge moko ya kokritikaka ye koloba nde boye nde boye kasi ye azali kokende epai nini ye akoki komema lobiko epai nini akoki komema kimia bolembisi mpe lobiko ye azali kokende esika oyo bazali koyamba ye na esengo nyonso lelo mpe lisusu na pokwa oyo mbonga na yo mpe ntango na biso ntango mosu ebeti ngai nalingi kokota na ndako na yo ntango mosu nzambe aza na banzela oyo tozali kososola te elongo na biso ntango mosu biso ebongi na biso tokita nano tokita soki tozalaki esika moko tokita na tina ete tokoka totika nkola kota na ndako na biso na bomoi na biso mpe ntango ye akoti wana eloko mosusu ezali koleka amen bino boyebi oyo ezali mokusa ya likambo nyonso na verset 9 na verset 9 yesu alobi yesu ayebisi lelo oyo lobiko ekoti na mindako oyo mpo neti oyo moto oyo azali mpe lisusu ye azali mwana mobali ya Abrahamu oyo nde ezali likambo mwana mwasi wana ya kuna azalaki mwana mwasi na Abrahamu mpe mobali oyo mpe azalaki mwana ya Abrahamu bango nyonso bazalaki banso bana mibali mpe bana basi na Nzambe nkolo ayaki mpona kobenga baoyo ye abengaki uta bayebaki banda kala lokola Abrahamu mpe bango bazali kosala oyo nkolo alobi mpe bango bazali ntango nyonso pembeni ya kokende kolanda ye ata bango bazoyeba ete bazokende wapi verset 22 Abrahamu ayebisizwa mwana na okende mpe opesa ye na likabo basali voyage ya 3 jours ayebaki nzela te yayebaki nzela kasi ayebaki esika te ata ye azalaki komona nano esika te kasi oyo ezali nzela ifo ezala malamu ata biso ezali komona nano te epai nini biso tozali kokende tozamoni nano te oyo na suka liboso na biso kasi epai tozali kokende nzela ifo ezala malamu na ntango biso tokutani na Yesu Kristo wana nde tozali tosungami kouta na molimo mpe wana nzela na biso ezali sembo mpona ete ali nde nzela na Nzambe iyo oyo etali na verset 9 lelo oyo lobiko ekoti na ndako na yo mpona ete oyo nde ye mpe lisusu azali mwana mobali na Abrahama na verset 10 mpona ete mwana na moto ayaki mpona abikisa baoyo babungaki biso koki koloba bango na bosembo nyonso ete bana na Nzambe bango bamemamaki na kokweya uta ebandeli kasi oyo ezali lisiku epesa biso na nzela na Kristo yango etali ete nkolo ayokelaki biso mawa mpe andimi biso mpe yango nde etali oyo ezali ngolu oyo totangi na mokanda ya Efesie chapitre 2 yango etali ngolu ezali nde na nzela na ngolu ezali na nzela na ngolu nde bino bobikisani makila yango esopanaki mpona ete masumu na biso ekoka kolongwa mpe elimbisama kasi lobiko
est une pure grâce de ezali Dieu. kaka ngolu euti epai na Nzambe. Il est dit ici, au verset Ekomami 5, awa ete na Ephésiens 2, verset 5 par la suite, ressuscité avec Christ, biso tosekwi na c'est par Kristo grâce ezali na nzela na que vous ngolu avez été sauvés. biso tobikisami. Qu'est-ce que la grâce? Ngolu ezali nini? Oui, Dieu se tourne vers nous Nzambe nde abalusi miso n'epai na sans que biso nous le méritions. wana Aucun biso n'en soyons azalaki dignes. ata na mérite moko te na Qui te était na bikambo Abraham? oyo. Abraham Au-delà azalaki du nini? fleuve Euphrate, Ye azalaki kobika il kuna servait koleka na Dieu bamboka avec Abraham. son Ye azalaki peuple. Et kosambela soudain, Dieu na lui bandeko a na accordé ye sa grâce. banzambe ya Qui bikeko était Moïse? na mbala moko nzambe À apesi qui ye le ngolu na Seigneur ye. dit, Moïse azalaki nani ne na nzela na ye je fais nzambe grâce alobaki ete à nasali qui je fais ngolu grâce. azali kosala ngolu na oyo nazali Un homme kopesa qui était ngolu. en plein dans la loi Moto oyo azalaki katikati na et mibeko qui ressentait lui-même la dureté de la loi. mpe ye moko azalaki komona ndenge Cet homme, nini Dieu dit, mobeko ezalaki je fais makasi miséricorde à kasi qui na je moto fais oyo alobi na ye miséricorde. ngai nazali kopesala Et je fais ngolu na grâce moto oyo nalingi napesa à qui je ngolu fais grâce. mpe nazali kopesa ngolu na oyo nalingi C'est napesa par ngolu. grâce Ezali na nzela na que vous ngolu avez été sauvés. bino bobikisami. Amen. Amen. La grâce ngolu n'est pas un mérite, ezali eloko oyo ozwi na makasi na yo te et on n'en est pas digne. kasi eza eloko oyo yo kuta ozalaki kokokaki te mpe na verset 8 na C'est par la Ephésiens 8 grâce que vous avez été alobi ete sauvés par mpona le ete moyen de ezali la na foi. ngolu Et nde bino cela ne bobikisami vient na pas nzela de ya vous. kondima Non, yango c'est ewuti le don na de kati Dieu. na bino Amen. te yango ezali likabo na Nzambe. Est-ce que ça peut être dit de manière plus claire? Yango tokoloba ngo lisusu ndenge Qui nini veut se mpona ezala glorifier nkembo d'avoir été sauvé? nani akoki komitonda mpo etalakisa Que ete ngai celui qui veut se nabikisami. glorifier se glorifie Kabibi du alobi ete Seigneur oyo alingi et se komikumisama glorifie kati de na la nkolo grâce qui lui a été accordée. akumisama na nzela ya Amen. ngolu oyo epesameli ye. Amen. En nous offrant la Ye réconciliation azali en Christ, kopesaka biso Dieu boyokani nous na a Kristo. également Nzambe offert apesi le biso salut lisusu lobiko comme un don lokola de likabo grâce. ya ngolu. C'est un don Yango de ezali grâce likabo na de ngolu notre Dieu. oyo euti epai na Nzambe La na foi biso. Kondima a déclenché la chose. yango nde efungoli Comme makambo oyo Abraham a cru lokola Dieu, Abraham andimaki Nzambe. chaque être humain Mutu nyonso to issu azali na de la mokili semence oyo divine oyo awuti na doit momboto croire Dieu. euti epai na Nzambe ye mpe bongi tandima Nzambe. À ce moment-là, Ezali kaka de na ntango l'alliance wana que Dieu a boyokani conclue oyo Nzambe avec nous à Golgotha. C'est à ce moment-là yokisanaki qu'elle biso prend na effet. Golgota yango nde Lorsque ekoti na notre Seigneur a mosala dit, ntango ceci nkolo est na mon biso sang, alobi ete oyo ezali le makila sang na de la ngai nouvelle alliance, Matthieu makila 26, ya 28. konyokoma ya sika Dieu l'a Matthieu établi, 28 il a 28 établi Nzambe nde l'alliance. atiaki Il a akotisaki déchiré la boyokani lettre ya de sika condamnation mpe qui avait été apasolaki mokando écrite sur ezalaki base de l'ancienne alliance kondane biso ekokanaki na et qui oyo kondima na était kala contre nous oyo ezalaki et nous kotelemela a biso pardonné. mpe alimbisi Il biso nous a fait grâce. asali biso Verset 8 ngolu Ephésiens na 2. verset 8 na verset C'est 2 par grâce que vous avez ezali été sauvés nde par le na moyen de nzela la ya foi. ngolu Quel biso cadeau, tobikisami quel na don. nzela ya Tu n'as kondima rien fait pour cela. yango C'est ezali un don likabo de yo osali Dieu eloko moko par te grâce. eloko bakabeli Et yo pour na cela, nzela na Nzambe nous na voulons mawa na remercier ye notre Seigneur. na ntina na yango biso nini kozongisa matondi mpa na Il est dit nkolo na sur biso verset mpo na 9, seko na seko na verset 9 ya Ephésiens 2 Ce n'est verset point 9 par les œuvres, ezali te na makasi na personne ne yo se glorifie. na ntina ete mutu Car na mutu moko akoka nous sommes son komisama kasi et a biso été tozali créé ba en oyoyo Jésus-Christ biloko pour oyo les ye bonnes asali œuvres kouta que na Dieu Yesu a Kristo préparées d'avance afin que mpona nous les makambo malamu pratiquions. oyo Nzambe Amen. abongisa uta kala mpona ete Même biso les tokoka œuvres kosalela yango ata misala que nous voyons ou oyo nous biso entendons tozali maintenant koyoka mpe ou que tozali nous komona pouvons accomplir oyo te maintenant, biso Dieu tozali les a kosala déjà yango sasa ye mpe préparés ezali d'avance pour makambo nous Nzambe abongisa yango kala afin na que ntina na biso personne na ntina ete ne mutu puisse moko dire te akoka oh, koloba oh Jacques, voilà ce que j'ai fait. o Jacques tala Non, o rien ngai du tout. nasali te Si tu l'as ndenge wana fait, te c'est soki que osali yango Dieu, ezali ete Nzambe c'est Dieu ezali nde qui Nzambe te l'a directement ye présenté nde pour alakisi yo que yango tu ne fasses que mpona le ete yo voir et koka l'accomplir. kokisa kaka oyo ye Ainsi, afin abongisa que personne ne na puisse ntina se ete mutu glorifier. moko akoka Terminons par le merveilleux kodonda te na passage makambo oyo qui nous tosuka a na été lu likomi en oyo na premier. suka etangeli biso na ebandeli na Ephésiens 2 na verset 4 kasi Nzambe oyo azali à cause du atondi na grand ngoyo amour dont il nous a na aimés. kotalaka bolingo nde monene oyo alingaki biso na verset 5 biso oyo tozalaki bakufi na nzela makambo na biso Il mabe nous a rendu la vie. ye apesi biso bomoi amen azongiseli biso bomoi amen ezali na nzela na ngolu Que vous avez été sauvés. ete biso tobikisami amen Puissions-nous aujourd'hui tika ete lelo oyo
louer cette grâce de Dieu. tokoka kokumisa ngolo na Nzambe. Si elle a été véritablement manifestée, Soki yango solo emonisamaki katikati na biso, personne mutu moko te devrait garder le silence. akoki kobika kokanga monoko na ye avanda kimia. Kasi lokola biso totangi yango na Luc 18, Les personnes en qui le Seigneur s'est bato glorifié, nyonso na nzela nini nkolo amonisaki nkembo na ye, bango bazali kozongisela matondi. se Kasi sont joints à la bamisusu louange. mizingazinga oyo mpe bazalaki bazango mpe bazalaki kokumisa nkolo na Alléluia. ntina ete Nzambe asali makambo monene na mutu oyo. Nous voulons faire de Mpe même. biso lelo toni tosala eloko ndolenge Si le moko. Seigneur a fait de grandes Soki choses nkolo en toi, asali makambo monene remercie-le katikati na brièvement. yo, zongisela ye matondi na bukuse, Et nous remercierons mpe avec toi. biso tokokumisa Alors, Nzambe na nous yo prions le Seigneur elongo. comme il se doit. Que son Wana nom soit biso loué. tokokumisa Nzambe Amen. lokola ekoki, tika ete kombo nekumisama. Amen. Fais grâce, O Seigneur, nkolo sala ngolu afin que chacun na ntina ete moko moko na biso se sente personnellement akoka koyoka ete concerné, makambo etali ye mei et se voir yango etuta motema na à la ye, place mpe ye akoka komitia na esika de cette femme ya mwasi et oyo de cet homme, mpe ya mutu oyo, et que nous puissions na ntina ete biso tokoka komona yo, t'entendre, tokoka koyoka yo, t'expérimenter tokoka kobika yo, et voir mpe biso tokoka ce que tu es komona capable de faire. oyo nyonso oyo ozali na makoki ya Ton kosala. salut, Lobiko na yo, ta grâce ngolu na yo, et tout ce qui en fait partie. yango oyo nyonso te ezali katikati na yango. Que nous ne Nkolo soyons pas seulement des Nzambe na biso, spectateurs tozalaka te de bato ce que bazali tu as kaka fait pour kotala les autres. ete yo ozosala mpo na bamisusu, Que nous puissions kasi aussi biso mpe lisusu témoigner tokoka de kotatola ye ete gratitude na que tu oyo as fait ezali devant ngolo nous osali tous. katikati na biso na makambo osali Bien-aimé biso biso Seigneur, tobiki. Nkolo Avant molingami, le premier amour a tika ete refroidi. kati na biso kondima Les choses oyo ya ne sont liboso plus si ebandi fraîches pour kokita, nous. Elles makambo ne ezali lisusu submergent te ya plus sika comme ndenge ya avant. kala. Seigneur, O nkolo, nous te prions biso tobondeli yo que tu puisses ete rallumer un yokola feu, lisusu kofungola moto nous opelisa redonner moko ce susu premier amour, katikati na biso, nous opesa donner biso les bolingo ya armes liboso, nécessaires. opesa Oh biso Seigneur bibundeli oyo bien-aimé, ekoki. nous Nkolo te remercions molingami, pour ce soir. mpe biso tozongisi Nous yo te matondi prions. na pokwa oyo, Et mpe ton biso chemin tobundeli yo, tika ete yokoka kosala au nom de nzela na yo Jésus-Christ. na nzela na Amen. ngolu. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.